Breaking news, Toza à André à Manchester. Ezabongo Salomon Proverbe 30-30. Mokonzi ba pasteur nyonso. Breaking news est Ali. Eza koyinda na communauté. Tango proverbe ne kanga balobaka, bazaka toujours na raison. Alors eloko aliboso na sabino que Sentinelle TV batikali jamais ko kangango, batikali jamais ko pekisango, mais za mukolo TV Dr Malik tellement ba ko attaquer ngai 2 fois, azali ko banga pona ba matériel na ye, pe na ngongo Dr Malik aza na Pakistan. Toujours c'est la retour na ye pour programme na biso ekende. Mais en attendant, to fongole libino esika oyo Sentinelle TV na net, bolanda ba information na biso, pe bolanda ba biso e pa ekanga. To sali émission munene na ekanga, suite nango ekobima dimanche oyo. Breaking news et ali ba lettre na kotsaki na Ofcom pour ba chaîne oyo Welcome TV ndenge ba finga kanga, ndenge ba koselaka bato ebele makambu, ba diffamation, ba pekisi bipendu aleka na TV, ba pekisi songi aleka na TV, ba pekisi peuple nani Dr Paul, pe ba pekisi mwana oyo bitinda oyo yaka na bambunda, ba ko koleka sur na TVT, ti ba ko éclaircir pourquoi émission na bango, musala bango eza diffamation pe ko finga ba. Soki tembe bolanda bo mona batona sur na TV bazolo bate. Alors eloko makasi ali na utozo ba information par Malik Ouazali papa ya mwana oyo ser na biso Mado aza ser wa ote kokufa waza ko sambele pa songi nzoka songi na mwasi ne Nathalie bayibaki mwana ya ser Mado na kombo ya mwana papa kombo ne Malik ye moka ucho benganga na kotia mo estre bo mona ke na kosite to so na bango kala mingi te boyoka masolo ne zoleka. Donc bienvenue oyo to bengi songi bango na mwasi na ye tango ser wana Mado aza na hôpital, ser Mado aza mutu oyo bango bazali ko utiliser na basim bazo soba basim ko fingaka batu ko tindaka ser wana sala makambo ezanga tina bafongola même charité na kombo ya ser wana. Alors les ser akoti na hôpital bango bazali lokola personne next of kin ya ser wana balobi même que ye nzita Mado mutu akataki singa ya respiratoire pour ser wana kufa na bulu ke baboto la mwana. Alors Malik le rayoki likambo oyo akendeki na social lobi na butu bakataki makambo Malik aganyaki procès. Le Malik a gagné procès, songi a bengani matanga na église, alobi ako s'occuper sur matanga te. Entre-temps, moi si na yakendeki na Kinshasa po bakotsaki ba papier ba adopter batu, do bakendeki na batu ba adopter bana na muso ba ngulu baya na bangulu kola bana ser Mado. Donc na ngongo eza ko yinda na Londres. Je crois que nous avons moi nini du solo muketo uto soana Malik boyoka ke ngana kosa likamute o tu na lobageza ka solo boyoka nde uto soana Malik sikoy. Malik yango na play yango Oh, Malik, bonsoir. Zana katango ndireso eza na semingi comme ça na ko tiango bino bolanda po bomona kinga na kusaka te. Malik na tindiki yango liboso play. Bonsoir. Oh, Malik, bonsoir.
Donc nakati wana nazo expliquer bino ndenge ali donc Malik azo yebisanga ke auti kobotola bana na mwana ne na social aganye mwana na social pe Nathalie Nzita akendeki na Kinshasa po azwa bana mususu ya nani Mado pe bangulu aya na bango awa entre temps bafongolisa la charité na kombo ya Mado po bali mbongo. C'est-à-dire TV wana Welcome TV et le kakanambongo la charité oyo mukolo nango aza criminel repris de la justice kala mingi te dossier o bayi ko attaquer na Manchester lokolo za la police juge ako kanga bango pe omema bango na boloko parce que bayaki deux fois ko attaquer nga awa na Manchester donc ezaki prouve ko la sabino ke makamuna lobaka na ko sakate Malik ndaza tata bana na kasongo ba contactaki nga yango na sali break news oyo. Alors, nouvelle, monsieur sur la ligne, tous en journée mounene awa na Manchester le 27 septembre et le 28 septembre, bah, il flète en oyo. Na ba shop nous surtout à Manchester ezali na Facebook na ngai Didier Forme Songo ezali bien Amiral Tambo ezali. Donc batunyo surtout na monde entier sika bozali. Tous en thème mounene le 27 na le 28 septembre na Manchester. Thème ezali rôle ya église na diaspora pour la libération à Congo. Inongo bomoni Kanambe alingo longo na pouvoir te asombi minduki azoluka ubalongola ye na makasi ou aboma batu kwatika libela anga yiba bisusu ba élection. Alors tozana ba politiciens médiocres, tozana ba combattants médiocres, tozana ba peuple médiocre, mais ba combattants solo bazali bana na Congo solo bazali boya na deux journées ou à conférence et osala makambo minene otokoye sabino rôle nini église ko jouer. Rôle ni diaspora ko jouer pour na ozwa libération en Congo. Batei ezali pasteur Chabani du peuple, ezali Nzubila Otobengi Jean-François, ezali pasteur Gaston, ezali Emoko Proverbe 30-30. Donc ezali le 27, le 28 na 16h na Manchester, na Clayton adresse ezana na C. Soko zangi adresse benganga na numéro nanga 074 380 0266 87 pour avoir ample information. Alors, na kopenda bana na nzambe matoi na koloba ke tokomi na tango asuka na tango oyo diable ayebi ke tika muke akenda za su na tembelete azoya na système ya oto bengi ya ba Nicolai ya ba miracle ya lokuta ya ba église belé lelo oyo soki toyesi bango ke baza ba église te mezali ba secte bokotia tembe botala na internet ndenge ba pasteur bazoko ko dénoncer nzamba bimisi ba teyezala na Kinshasa na Bruxelles na Paris bazo dénoncer dernièrement moko pasteur moko prophète moko auto bima na Kinshasa soki Placide azo dénoncer mabele azo ba mutu à Londres ou acheke na contact kwa ke na monde de ténèbres za ogisu pour mangem tant azo ba mutu à Londres za ogisu pour mangem c'est-à-dire mangem za centre ba sataniste ba église ebele za centre ba sataniste tango lobo ke no sambela ko kanisate ko sambela nzoka ezali temple ba sataniste ngala sali devoir na tant que mosali na nzambe bomoni ba yeko attaquer ngati na Manchester parce que un prophète a solo ba bundisaka ye ba persécutaka ye likolo message na ye. Alors to sali par na biso merci na ba onyo so ba soutenir na biso merci na ba onyo so tu ba benga na biso merci na ba onyo so ba bonde la pona biso mais ba fanatique bokeba parce que lola et ali li felope zali ko kanisate ke soki yozola ta lokola ndoki soki yozola ta lokola sataniste soki yozola ta lokola ndumba bien ko kenda kosambela okena lola. Donc na uti ko yebisa bino to suspendaki Odi Kabangu parce que tout ça ba preuve azobima na basi abatu to suspendre yebo kende na ba concert na été aza frère fort ka délivrance aza na kati ya misala mabe makasi na ba preuve na moko na idée na mambebele loko azo changer te
preuve botuna trésor image pourquoi tu l'as trésor image bambila pourquoi ba pasteur ba yebi yango bazoloba te félicitations na vidéo ya nani ya Jimananga parce qu'il a confirmé makambo na lobara que parcourir za banda ba aventurier et papa ngoma bolande c'est un aventurier moko ya grand chemin oyo azo travailler dans le monde des ténèbres pour détruire ba congolais. Alors to komi vraiment na temps oyo futo za na ini to komi na temps oyo to za na vérité ba chaîne wana Welcome TV zo finga bato bipendu na nzita na mobile ne bazo finga bato. Alors et pourtant nga na tikala jamais ko finga bato na lika na TV pour na kofungola bato miso pe ba kombo na pesaka eza ba kombo ya théâtre pour na kosekisa bato eza ba kombo ya critique eza jamais ba kombo ya ko insulter bato parce que naza bien éduqué bien élevé. Alors on appelle merci na ba onyo surtout ba koya le 27 na le 28 na moni ba trobe nga monde entier pe na sengi na bino bolanda ka susu Welcome TV te pour la chaîne ya ba criminel calamité misana ba ono sezo bima libanda parce que pasteur oyo ba botola ki mwa ba yiba ki mwa na batu malika batinda ki mwa sina kena age no kozwa bana wana po baya na bona ndenga bangulu et indeli bango kuna na Londres vous allez bien brancher parce que Sentinelle eza na pona opesa bino ba information donc kimia na nzambe zali ko na bino totika la bino no surtout totika l'ensemble to landa bozela Sentinelle TV ezozonga calamité to comme vers fin de l'année diable aliaka a soumoutle na décembre te ba comment kolia na novembre ou bien na côté ya fin septembre début novembre bokanga na prière avant lala avant lia tiaba na na prière bonde la lukao za na rencontre personnelle yo na nzambe kimia na nzambe zali ko na bino nzamba bati na bino za na bino bolanda ba mateya oyo na sali na internet ezebele à travers le monde ba pasteur ebele na mindele bazo dénoncer le mal bokanga na bato misala mabete tala supu alakisi bino a confirmer que azali muto misala mabe pe sakayon sa confirmer bino kaza muto amer parce que garçon oyo babimisa ki na prison za prière te ezali cop ya yena mugalu ba libérer garçon wana mais babimisa mo prière. Alors tala kutu na mateya na ye moko alobi ke akokomisa batu akobimisa batu bamiselekete na nzoto eza misala satan ndeko na ngai osambele pa supu opesa mbongo pa supu opesa mbongo pa ya sakayon sa Zion Church benganga na bonde na nzambe pona yo parce que baza batamisala mabe. Alors topic na biso munene alaki bokeba mutu oto bengi supu mukolo Welcome TV azali mutu amisala mabe azali mutu awuti na minyoko ya satana azali mutu azana kati ya mafia azalaki moko aba criminel asala 7 ans en prison calamité azozonga mais azolakisa misala na ye. Alors ba suspendre bango baoleka na TVT parce que ngai na kotsaki mikanda na ba ko expliquer ndenge ni bafinga kanga ndenge nini ba lobaki memba ko tinda bato ba tianga bambeli nyoso na leta yebi yango. Alors bozala na kobanga te Sentinelle TV kangite émission to sala kine kanga ngai na kendaki parce que ye moko songi muto abandaki masolo ye muto découvrir masolo wana ye muto tindela ki kanga message wana nga wana de France na Belgique na Hollande na benga na répondre na ba question wana ezanga mnazo de dénoncer bo benge kanga ko yebisa bino ke zali songi muto tindela ki ba message lelela proverbe lekinatika mwasi nanga. Alors nga na kendaki ko expliquer makambo ndenge ya laki donc naluki problème na mutute na tinda ipe mutute na finga ka mutute na tikala pe jamais kozwa simu moko pona finga bato basala makambo wana police azo deal na bango lokola problème eza na la police balobaki septembre ba okanganga tozoke na fin septembre balobaki nani demo de gadara azotinda ba photo bolumbu azotinda ba photo wapi ba prouve ezali chaîne à lokuta chaîne à diffamation bato ya misala mabe oyo ser na ye moko amemai na poto abebana na ye parce que aza na misala mabe fo aleka na délivrance soki aleki na délivrance te toza na mboka oyo bino moko bokomona nzambe akoutilize bango poisa akobimisa bango poisa parce que nga na mosali na nzambe etant que pasteur eza mosala na ngai akoyebisa mutu atika koleka bulumbu na TV atika kofinga atika kotikaka bana na voiture atika kokoma atalaku na bafete atika kotikaka mobali banda 22h ti 5h du matin na voiture na bana et pourtant il faut qu'il y ait donc ça duty à un serviteur il y a côté à son malam il y a aucun sabatu il y a aucun sabatu misala mabe mais na yeko koma victime na bango parce que ba